famille à papa ndé, tu vois. Bébé nara déjà yobika basera ba matanga père et tout. Famille à papa ndé yobika nengezala. De yaza maman, on préféré maman te que la tiki pe ba femme ba papa, on préfère ba papa te tiki ba femme ba maman. De on a sagi Laura ma bé a été Laura ma rambouya été ça une tranquillité. Yo otikale ngana ki. Tuki tout parce qu'il n'a pas penga mot na une petite sœur na anandonga qui elle était là. Nazala qui na grande sœur na landi. Moi na père na biso liboso, prince Kamayengele donc. La gebele papa le qui na pichundonga usazala ki wana. Toyembela dani kosande queen lokola queen Elizabeth d'Angleterre baza pas mal mais baza pas comme Jolicia un peu elle qui bimisi bandimina église vite qui to chéri provoquer un mec na aéroport basoso balo bien geloi kitina si basoso balobi Cléopâtre zongina monde babozine malobi non la connaît bien. C'est la plus belle femme de notre pays. Ouh, amour à chérie provoqua un mec dans l'aéroport. Chérie nanga. Kakalelo boyoro. Daniel Obianga ino kakalelo lelo. Toza le romantique tana ponge toko. Toza le romantique tana ponge canapé. File ningana makete tama bana babima. File ningana makete tama bana babima Jolicia. Oya tsikili bana zuwa kelo kote ampi. Mezoko bwagi nakati lobi oko bukara. Oya rose bilanga lobi ya kobukara. Musapela takalias pokangela loketo bwe. Bonjour mon entier, bonjour Cléboa, bonjour très chers internautes, bonjour à tous les mingi, on va continuer à s'abonner vraiment, bon continuer à s'abonner massivement toujours dans cléboa.com, site notre préféré au bowling, au même la news, plus d'actualité vraiment, merci à tout le monde, merci à Delana Sototom Banda, merci à Pichu Mangaya, Boss Lady Babi, moi ça pembe talaka kayo, moi si na moté ma bon maman parce que moi ni basi msuba zala zane moi si me moté ma maman azala na moté mais yaza moi si na moté ma maman, merci à Boss Lady, merci à Jolili Atala, Babi, un cher et annonce, Koleko Azate, homme de parole, Jolicia, j'ai compris, c'est qu'à comprendre un solo. Merci à Herman pour le garçon slim, mon cordon, en même temps mon caméraman, moi comprendre par rapport à Bandal Nengana Koya, merci beaucoup. Mais aujourd'hui, vraiment, je vais recevoir pour vous Prince Babia. Prince Babia, nebi ki ana tem Prince Babia batebele ba yemi garçon na yemba kamakas garçon na bouja kazair to betani masole belé l'autre fois to donc accompagner to mona ki bakendo cha Pierre Tombal na libula papa la bango pardon na cimetière place bakunda papa bango bakendo cha Pierre Tombal nde to lobaki après wana to zwato yo betani masole belé parce que to mona ki absence ya batebele mais avant to banda na kopesa mbote na invité na ngai. Bonjour Prince. Ouais, bonjour maman Jolicia. Bonnie. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. C'est bon, Prince, ça va te banaliser pour que ça n'en botte na battu soit nga comme Libanda. Ouais, avant de faire mbote na baina nous couper sa mote na merci na yo non maman parce que to banda non na ba maman parce que ba on ba pesa biso a souffert de vie na pesa mbote na maman na Manike de John na pesa mbote na maman Gabi wa Belo place sola na ngai maman Viviane Zumba maman Elisabeth Mayangi ba maman nyonso to ya mokili maman Nicole Zaina envoie do basa ba maman ebele ba maman Karim Bisiaka donc ba mbote belé maman na Manike de John la reine. Vous savez ce que papa ba que banela ba maman pour côté ba papa. Te ba papa ba c'est belé surtout to tanga ba peut-être ba papa Guilhem Mandu le mannequin de Paris ba papa Ola les Zulu ba papa Anissé Mvoulou, papa Emmanuel Mvoulou, na Kevin Mvoulou, donc basé belé. D'accord, merci beaucoup, Prince Babia.
Bah moko tokota na lisolo na biso prince l'autre fois tu n'es ko accompagner au mona kinga malgré ba ke na kimakio na kinko na pardon na nécropole côté Pierre Tombala papa et ça la kiondeni parce que ça va te belé baloba ki ba bien des points kufa batikalo Pierre Tombala il était meilleur batiakango. Et ça là d'abord bien la famille, et ça là bien à l'entourage, et ça là bien à ba union surtout na ba fanatique, na mona pe ba musu ba komelenga. Et ça là vraiment bien, il y a comment on a Pierre Tombala papa parce que il est pas kufa qui a kufa en 2014. 4 ans Kalaming était dans les 8 il y a mois prochain à octobre 4 ans na c'est à ma belé ça là qui bien tout le monde Pierre Tombala on peut ça qui toko ba ça là on peut na encadrement moi bien donc merci kaka na merci koko na izebola na nengoza ki kaniswana Rita bola Emile bola donc famille bola mobimba merci beaucoup vraiment na nengi bazoki li kaniswana po ba on basali makambo ngoko. Mais tu as dit que l'absence de maman Nayo Maniké a quitté, c'était dit à quoi? Non, c'était dit seulement à la famille, hein? La famille, donc la famille paternelle, si je peux dire. Donc, quand papa Ndébiga m'a bien d'habiter entre mère na bango, qui a eu des questions qui étaient là, ma tante Sangana, Yobika la famille n'engala baba qui a royauté vita, le rababi qui a été, il faut en parler, n'a mort moi on a un représentant na yo. Donc yo mort on de ba qui a fan d'année. N'a mort on a ça qui a fan da, n'a ça qui était fan da qui a été. Le ra Yobika robin ma ben nabiga ga n'engala ça qui était qui a été fan da, n'a mort on a ça on a makele zalate tout cas n'engala. Pourquoi vous préférez que Fanda parce que normalement pays opposant moi la balle déjà grand garçon ko kay pe ko baki non ils attendent bien papa na ngai na maman na moi il faut ça là pour ko exiger que maman na azal bon na ko exiger na mais famille à papa ndé tu vois ba beba na déjà yobika ba sera ba matanga père et tout famille à papa ndé yobika ndenge zala de yaza maman on préférer maman te que la tiki pe ba femme ba papa on préférer ba papa te tiki ba femme ba maman d'ailleurs on a ça qui Laura ma béati Laura ma ramboyate ça qui la tranquillité yo otikale ngana ki tuki totali parce que na ki penga monte na petite sœur na anandonga qui elle était là na zala ki na grande sœur na landi moi na père na biso liboso prince kamayengele donc Zagi belé papa les qui n'ont pas pichundo au sas à la kiwana il me pose à la kiwana il y a eu beaucoup de personnes donc mais Zagi fait absence c'est belé pas chroniqueur n'a pas chroniqueuse c'est ça bon peut-être bon format qui pas bon format qui va tout te bato ba informer mais ba monsieur souve ba zu peut temper à koya te po yebika mutuna mutana musala peut-être yondo so gitan mutumso gitan te no ah na rotala pe na ni inauguration ya Pierre Tombala babia ndengo zo mtema la mo ndengo ya ki bato musu baza mitema wana te mais peut-être mutumso za mtema wana mais azwinde tenter donc ça dépend de temps c'est ça non par rapport à Baraki ne ka ba guerre ngo dezalaka et quand ils étaient guerre za na moto ah ngana za na guerre na guerre ezata mais après c'est ka batutu ba merci vraiment ebelé batutu ba komela nga ba benga nga vraiment sananga mako designer clavier de Dallas donc je vous dois au cœur vraiment et puis Nicole Zaina envoie ma maman nga benga kinga Julie Kinsima ba sangai Prince Babia soit fort biso moto za wana to kota masolo ndenge leka to ko soutenir yo et les vénérables choisi ma tata en céleste donc merci vraiment. Merci beaucoup à Yawili Chungu, mon yaya vraiment mon yaya personnel, hein, yaya vraiment mon bien sur la radio. Écoutez ça ravi joli ça bateau au bois kaka na ba pesa ko nini. Nga ya no nazawa ta kayo vraiment sans oublier Daddy Dakese babi moi na poto moi na États-Unis babi poto banana plus 1 donc hier azakuna dans total la kana ndinga kuna quoi se bat bien habiter la son du solo tout monde qui dernièrement auto beta concert to yebate na ngwa beta que concert c'est ba propre effort na yo ou bien ezaki mutu mwa bando produire yo. Bon, avec ma propre effort, nangai, batum suba bien en concert à thème, suba bien on peut prendre ça bien bien les gens bien bon à niveau nanga, pour nga za nangai di cap la merveille té, naza Michael Jackson té, naza Davido té au concert et tonda plein. Na beta nanga pe disque moté, donc na beta qui concert pour na sepeli ça ba fan nanga. Quand je concert moi à loisir, on a bien. Non ba besimba esute. Batura babi on na yembi ba demi-temps kuna na yembi ba mabe bon na habité vraiment on a CP ça qui ndé batu na binga ki batu ba ko yoka prince baba ba zo pe ba image mutu batu so ba mona nga na beti na jouer concert wana à l'occasion de rien mais à l'occasion de relaxer batu que prince babia azalara limité te nazalara polyvalent par rapport que no batu so akazage ah aroye ba manzembo akala te na bandi akala
ye ya sika beti banzembo belé to koti pe mindele donc talaka ne se betamaki boulot ka ndenge za biso nga loba ebele te biso to mingi okutanga na répétition na ba master to travailler ka ndenge za la ponga za vena tana nga trop na bosser donc boulot même père na nga za la un mois ça va mission non musala zomona musala musique ele ki bilanga na pasi donc yango za dire donc so yebe ngote moyembe zate sko maloba sko ya bien sikoza ke no koyeba musala sala relengi moko boy donc so yebe musala musique ezala bien koyeba musala musique talaka sko impression na yo mona ki ozoyemba mama bino atelemi azo sepela parce que na tuna ki pe na zwa ki tan tuna mama no besa ke ndeni oza na podium ozomona mwana azoyemba. Et ça là qui on est on a podium. Ça l'a bien. Oui puis maman bele ba sera tant encourager ba na bangote. Peut-être sa musique bien allons akuna nyama ya raté. Mais ngame na ngapena so pena tana ye. Maman nga toi ça la on a ça la nga bien. Dans la sambela nzambe liwa sereye ezo ata ba 80 ba 90 liwa za la nango. Mais na minute so te pour na minute so talara surcharge qu'on a rebêté le romo les killing mail no bien mais mère n'a pas motivation toujours te simba ça calme aussi moi peut pas simbi mère atenga mage balobaka mage ko swana mage maramoto swana ndenge nini mama moko motivera bana na ye a jeter surtout soza likambo sala motivation alobane belé mais ko lobane belé wana eza ko motiver yo yango moni biso après baba bonga longa la team de wata na fana nga sona za keno mission mo bonga ba miske belé ba boya nga na mona nga ba miske boya nga sona za keno mutu mo na décourager na habiter na tika musique yango te nazaka na ndule to préparer kaka na mataba pode ma hasele na kutana de king donc to zakaka featuring pe bakala mingi te to préparer sous ba single na ninga ba studio ba to sous soutenir yo lisusu donc ezama moboye so za na makasi wana te okokango te musala musique déjà musique a passe surtout ba na yo na yesi na ko se rappeler na 2007 pe akutanga na beta mbunda boye na basirana to tsa ba tish kaka pongaka na drume omono tima moni mo bobeta mbunda pera gangelo bitu ba mbata wana okaka kuna ka mera na lingite mwana nga beta ka muziki na lingite mwana nga beta ka muziki na ko pana musala muziki eza musala passe donc yango mona habité nga bina ndule tili fobo ndule bina tili fobo quoi. Ouais, c'est bien, on a remarqué l'homme, on a remarqué l'homme pas nayo. Et là, on a montré que c'est même discussion, la monnaie qui est puis la coupe à Zaki, n'a pas le vingala yibi bako, n'a la zui bago, n'a pas rabouillé comme na baga, baga on paraît que ça n'a qu'ici. C'est vrai ou faux? N'a pas comme na baga. Oyo, c'est donc na rolo bandet ndeni. C'est quoi, c'est mais qui c'est? Les lions de la tribu de Juda. Moni moni ba bag eza na ngolo te tokola ta biso bag moni pinch a bagité ya ta kana so lati bag no mi danger ngaye ofibi ya eloko eza ngote pinch eza no yo mo mutu wana pinch na yo nga kisi pinch tiko sana pinch donc soda de go résister donc le roi mutu mo makasi ko le roi ba Goliath le roi ba Samson de faut na pinch na yo mo donc succès na yo mo bozala nango makambu na yo mo na ba si je peux dire bozala na marende ti yo mama joli so na makambu na yo ngomoni batala batu belé bazora tonta ba on te po ba na makambu te il faut na makambu na yo moko en soi avant obima place mususu nga presque ba na na makambu na nga ba botanga mona musicien mais ba musicien belé ba yebanité mais tema presque ba na makambu na nga pinch na nga yango moni na résistera puis na ko résister et puis to banda pe ko résister ka tina suka mais Prince, on se rappelle dernièrement, tout ça que mission ça que non, on a posé au côté d'un orchestre, membre, il faut que mais normalement, on ça raconte en pleine émission, ce qui est le qui est dans un que tika, na surtout kaboué, Prince, azala dans un podium, il y a F victime, benga terre, comme a kuna, ma boyo problème. Parce que na y a na kuto so répéter. Na kota orchestre. Parce que air to so la kano yebi sango lobike, nazo lu orchestre okende, mais place na okende. Akendaka. Place moko boye bazwaka na bango penga mais balanda mwana mwasi na longwe nanga bon mamshe mambolo basu na TVT mais c'est déjà allé passer et ça déjà allé passer ah d'accord
Donc ma mwana yango moto kendaka surtout kelié bendi koto yango tema to bia na fanda pena bona fanda 2 mois na parler na réfléchir na bina ok wapi ndule ko yemba partout na répertoire mo ok wapi na fanda bia na kino pa dadi to ki concert à dadi ba boya kuto to mata banini mais yebika ba merci et puis merci pe na vena ngai sous les Suleiman mobali moko ya pembe on a tonton na biso vraiment na PC merci et puis na tazo occasion na maître Chubu de bango ne bana bandal puis na ba kota ba bikante petit na biso to mati podium dadi amonanga apesanga micro ya yembela ya te na micro moko boyete micro oyo e maradicap la merveille yemba wa gangisa batu ngana zwa yango so zape na pinch te oko yemba te le faux aka na pinch mais zo ibisa yo te faux na pinch principal tellement za na pinch ba mi comme tout mona ba réalité ba tout so aussi ma miko boye mais principal tellement za na pinch na zo yango na panzante ke ba to ba mo ba mona po minga lo bezate ba to ba yebi ba image na rolo ba na ma danger mais na ma danger te non le bateau n'a pas danger non le bateau qui n'a pas te le bateau ba yebi ke no prince asala musala na ye bato ba sepelaka na so ba donc avant na bimali banda posaka na parking grand hôtel avant na bimali banda ya prince na kati ya concert ko kita non kita 20 personnes déjà ba félicitations wembi kitoko de temps na bima 50 oko na libanda 100 donc OK sur na ba YouTube donc des gars ponini pinch faut ça na pinch. D'accord, Prince, tu as vu que tu es même musicien, Bako Kabwana, musicien, bon, tu es sans saler l'eau, moro. Dans sa poste, il y a un Zembo, Yemba, qui joue aussi, qui micro, un jour, ça a pinch. Bon, on a un Zembo, il y a des mais il y a un mot de l'objet, il y a un téléphone à confirmer, parce que moi, on a vu un chokoro, bête, bon, un chokoro. Papa nanga moto ya pasi mama boti ngande mobola motama tonda posa kokabela mozange okokabanini nzambe na sengise na yo bomengo bonya mayele bonya ngai papa nanga moto pasi mama boti ngande mobola motama tonda posa kokabela mozange okokabanini nzambe na sengise na yo bomengo bonya mayele Orabwanya Mbomanga Baninie Nalela Kana Nzambe Heli lama sabatani lokola Yesu na ngoma ya Golgota Nzambe ponini yotikinga Losangwa babia bakobelela na monde entier amam Nzambe yoka kolela oyo ya banana yo Kotikate alisi baba mona se bravo tant on kotaka place wana place pana mona ba père nanga bina zala kamta makambo bina mina ndo mimati mo bina api mo bika to na yemba nzembo wana mo be bibi ndenge ona bia ati na za mona grand donc je suis fier de l'être boya ngoti siko na oteke ko beti na lisolo lobi ke no so sali 3 nzembo ozana studio so sala ou bien so silisi. Bon, tout ça on a préparé ça ba maxi single et je calcule bon on a température en pot quand la sucre déjà bimi de so boaki keba donc so boaki romelama donc quand la sucre déjà ça dans marche plutôt donc so boaki keba wana kana sucre ko ça jeter bon mutu mtone étoile mais keba kana sucre ko ça jeter wana de kingi yeba mbenge de kingi ya mela rabato meli bon la 10 personnes meli bino na ba moko toke balbum ebimage belé école ebimi balbum ebimage belé première soin hein? Première classe P eza la marché balbum ebimage belé il y a eu des albums il tira des alaki il y a eu des balbum belé ko mangé pas prince kanga boka allo balkam ok ça se kotala et salaki mais mais la maloba yai balbum nini ba nani sugbe nami orenge kyo do balbum yaki nami orenge kyo ya prière album moko monongo nami orenge kyo yango pesa laki album moko boy mais tamu toko c'est ngai toko ça ta biming ngako na fana no bia banze ba français
Tababi, eh, tu t'ingas bien au temps, mais tu vas faire c'était na TV, hein. 2 semaines. Kuna dato yo déjà, ne t'en fais pas ma chérie, tout pourra souboué. Quand j'atterris, oh, mais maintenant on va faire ça, c'est bon, tout le monde va boire qui sous mannequin, et l'eau ma bé. Ça moi ma bé. Tetika, tout le monde sous, à la moussi sous, papa Loutou m'a mené n'engé siko, a mené world. Dans la guitare, papa Loutou m'a mené on a world. Ça mon il faut qu'il y ait des cas F victime parce que niveau non comprend tout le monde porter parole. Te yali kama qui porte parole, tel kama qui non, naza artiste, yani nebelé, naza artiste. La musique dans autres. On a talaka, na ba générique on a mis tu Betty 4. Pour na ba générique a fait na Robin Mundi Betty te Betty nga bini lipeka. À part wana école et Betty. À part wana pe sous dans sa lokolo na bina na Betty. Ah. Toi na kam te Betty. Na nenga ma Betty mususu wana pe na koti pe na metoba avec des vins na di chablu na yo ki angote. C'est comme OK non na nenga polémique. Te ali kama polémique te wallahi billahi. Bon c'est bon. Banini autre chose malaba générique autre bima le bini le colo bini le PK école et bimi na première soin. Hein? Première soin. OK ngote? Première soin. Ndeni. Yo pas comme bongo. Ah, na tuni première soin ndeni. Fait rigolo. Hein? Te na yoka kyango. Na yoka kyango. Ma bwana ngate na yoka kyango. Mais pinche il faut ça la na pinche makambo bala prince de Romo qui na suka émission na biso na za poso ça ilanga eloko oyo yo sali o lobi ko misasika o sala biso mo extrêmement ya mke na sisio passé la mbati kanga na sopa maye 3 minutes à récupération na kokipe kotiabiye kusinelela konela nzungu kwa bisu pa kuleva ndakana se tikanga ina lembola nzungu abolingo no tikanga ina palola nzungu sentiment na tuna na nani na la nani na evisa nani Nicole va mazaina likamwe kwelinga ezangika na tunana nanie na kenda kwa pasteur balobi ozali te na ketie pa banganga na moni yo te mama na luka wapi la kabasi nani la kabasi te yali kamukeno likamwe koleli yo ezangika oye bakana ngweza nini na bibo na kenonda kwa pasteur na kepena na losambo pa pasteur abi eloti na keti nanda kwa nganga na ngabi na moni ete ce qu'on a tout marqué ba musique ngo zaka ba ndenge moko normalement il faut bon même stopper musique à sika prince te na to beta nsembo hip hop wa ya conseil na kindumba na yo okoya kokufa pamba na buzoba na yo okoya kozanga lola nakobwaka bwaka bazemi okoya kozanga mwana chérie mama okoya kozanga libala chérie nzembo mama nini ngo boya kozama ele c'est bon ba salutation na mot de la fin ba nyonso ba lundi et puis bon ba menanga ya ba bon ba mayele mususa ba nzembo eza ko nzembo mais mayele moko boye. Moi, je suis le descendant des quartiers là. Tes quartiers là, t'es jamais raté. Donc, tu ne rateras jamais. La 2DD, il a fallu pour pas. DDD, t'es le bas bien. Canne à sucre. Natambola mondo yo, namona moi sa boyete. On l'appelle l'ange du bonheur. Idamine DDD, bongo na linga. Jamais ngana tika. Quand elle se réveille Dani, 900 cop canon. Boma nonga Daniele, nakufa une fois pour toutes. Prends ton lit et marche. C'est que c'est parce que nous aimons aller au job makalaming de yoga no no kakalelo boyo. Daniel Obianga ino kakalelo lelo. Tous le romantique tana ponye toko. Tous le romantique tana ponya canapé. File ninga na makete tama bana babima. File ninga na makete tama bana babima Jolicia.
oya tikili banda zuwa keloko te ampi mezoko bwangi na kati lobi okobukara oya rose bilanga lobi ya kobukara musapela takalias pokangela loketo boy. Félicitations vraiment Théo. Parce qu'on place bien. Naza ozongela non mais naza pour le bano eloko par rapport à Fally Ipupa. Fally Ipupa eza un artiste musicien moko Fabregas auto sengi pardon ndenge fali alobaki no a combinateur ya kolimbisa ne batu nyonso ndenge pardon na émission. Bon, c'est non logique. Et ça coûte bien. On a vu les maestros. VPNA, Sala Bola Mebela, Zala na concert à Père, na Brazzaville, na Angola, Vie, Tozalani na Matanga, na côté la PV na Palais, Taravia Kabelanga na Lobango, Bevia Kabelanga, desambal na Imanzimbota, Bita mono, difficile net examen la patte, Patikeli yango infirmier, Yotiki mote mananga, Bébé Nguluma seka de se panzi milangi, Talanengo effacé, Ngana mote mano pete, Net écriture na tableau, Tabite bominonga. Donc, on a Kabila défait. Donc on a maestro ça lika bête parce que ça musique et ça musique qui quand on a la narabatu surtout dans ça logique, c'est vraiment logique, vraiment logique. Na répondre toc. C'est bon, et là on a lingas qu'on a place à nous continuer. Hein? Ah, quand on sait que place wana place wana c'est peut ça battre belé. Quand on sait que ça nelangi. Wouh! Maya koko sukali me koka charité. Dani la mérité mais national. Toyembela dani ko sande queen. Lokola queen Elizabeth d'Angleterre. Baza pas mal mais baza pas comme Jolissier. Un peu elle qui bimisi bandimine église. Mais qui te quoi chéri provoquer un mec na aéroport. Baso balo bien jeloi qui tinasi. Baso balobi Cléopâtre zongina monde. Babozine Malobi, non, la connaît bien. C'est la plus belle femme de notre pays. Ouh, amour chérie, provoquer un mec dans l'aéroport. Chérie, nanga, kanasi. Non, Prince. Au moins, je comprends que Prince, il y a l'année bongo. Anti-polémique, hein? Tenga anti-polémique, nous sommes musiciens, nous valorisons les musiciens. C'est bon, salutations. Ouais, bah salutations à maman nanga Gabi Wabelo, maman nanga Viviane Zumba. Donc prends ça dans le studio. Nzembo na yembi oyo na yembi na mutute. Mais ils ont parmi les singles oyo bima en soutenant na ko na zone ngana pesa ngo mutu mo cadeau. Nzembo bokaka na nga betango donc soza pour ça prend ça mbelo nzembo za ngo problème te na pesa numéro nanga. Parce que Nzembo wana et la première rumba nanga donc na rumba na n'est pas deux n'est pas trois personnes. On taxe combien? Hein? Te ngai naza na poso banda ba prix wana te. Biso tozana batano, biso tozana na tano to yemba na mokile découvrir. Vous comprenez mokile découvrir. Biso tozana to yemba mokile découvrir. Donc prince ba pena naza entente na senga batu ba mbongo bani mais tozana na poso ba soutenir ndé biso. Donc quand on a la prince Babel dans un studio, on a préparé 3 nzembo. Afro moko, d'un sol moko et pasuka na lelayo na rumba na pesi kombote mais rumba na degré na oui mais on a tema moro no hein té oh na yembeli bosko ndenge na tsana studio tala studio ta ingénieur afanda ebsanga petit na ngai ezango nini po bima na CTV ezata ba mission musu bako sarabiso pinch ba mission musu bako sa oui que un mona fana tala ba mission musu na tana bien na ndo mi mokala na wana ko miyeba te que prince Babel mais moninga na koma boy wala na ninga mabete no yemba lobo lekinga na mayele na le mission moko te o ya génération na nga alekingo mwana ko yemba mission moko génération na nga na bien la génération nanga parce que ça ba génération sous na ba génération na biso peut-être ole kanga no vers legi petit na na bima moi mayele moi nini nze moni ngo tsena kinga oyemba te na lingala ba papa ka genene grand kale linara
lina nalingaka kende nalembi kobondela bandeko monano ya bakuba itebe konane biso sana kopo à la santé tobengi wenzi sekli mobemba ya bakuba mwana mpira yozelanga na koyawa tata pwani okete na bala oke manda chata zaye kuna okete na bana okete pwani po mala banzima wa tata bon nga nanga biso nga ma inspiration nga zaka mingi bakoko batika biso Prince Babia aloba mingi atikaka te yeso abanjolo baboye soko pekisi te aloba nanga maniki bo comprendre ngai. D'accord, tu comprends bon comprendre qu'elle a dame bango. Nous voici déjà à la fin de notre émission. Merci à Herman pour le garçon slim, même Colos là taba slim té, adola taba babouche. En tout cas, je tiens à vous rappeler que c'est 23 décembre. Le frère Mike Kalambaï a remis un concert na chez Temba. Chez Temba, ils ont qui place, ils ont qui grand liboulou échanger comme chez Temba. Frère Mike Kalamba, il va prester là-bas. En tout cas, tous ont invité Binonion, son groupe Shekina Musique, Boya, vraiment, bon continuer Koya. Boya qui a toujours un rythme, il y a Koumama, je vous aime beaucoup, bisous.